ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Oh! C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Bilo ba ko na tinda kiko? Ah! Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te fait. Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui m'a mon Angola. La conteneur est direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi, on balie wana. D'ailleurs, je peux dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba, Messana Kolanda, Irène, Masiandoki TV, identité à Bundes, oh, maman, bino, la cabino, kakava, histoire vraie, pour essa la bino, bavre, makasi, nabanda, kunabino, partout, aux alindenge, na lobakanza, mbalola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, nenge bozela kama solo, Irène, Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, yango to ebisa kabandeko, nyonso, bazolanda biso partout, ba, oh, nanu, ba, sabona, na sitiote, bo, sabona, bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partager parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19 et 20 pour sunga yo nanga na suite ya vie ba murena ba mureze mama Irène Masiandoki ayaka pona ko sambisa batute soki to beti masolo ya ba mama ezate ke ba mama nyonso ya mokili bazandenge moko non soki pe to beti masolo etali ba papa et lobite ke ba papa nyonso ya mokili bazandenge moko nzamba sala batu na ndenge na ndenge batu musu bazana mitema ya malamu misu bazana mitema ya mabe tina biso tosa musala oya kobeta masolo o eza juste pona kola musa conscience ya bato yango nazo répéter tout le temps que to sela ka proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so alonga mpia kapwa tonga 22 ndakuna verchachi to bosanite mo bange na shipping Poshan Andel na katia Allemagne balobi vie nanga Poshan Andel mo bange na shipping bandeko bozotinda biloko na Angola to pe na Congo ko hésiter te na katia Allemagne benga mo bange na shipping Poshan Andel via to tindelo ko otindi diamant na katia carton e bunga ka te balobi umela Poshan Andel mo bange na shipping to pesi merci na ya Willy Moucheni le vrai code mboka
papa social ya Willy Moucheni motomoko bien. Merci na vie nanga Jadon Fumu ya Zélande, babi vie nanga Jadon Fumu, Jadon Makola na kati ya Belgique, oya la reine Vani mère ba petit, tokendaka bongo batnyos bandaka biso partout to pesa. Merci na garçon de luxe Yves Djoboke na kati ya Paris. Merci na mama Tazivite ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes babi porte parole na biso Yamaele, pourquoi pas maman bibi chez Mwanzambi et ou non en direct des 001 BBC de moi-même. Boni basangwa Naomi Mwenge de longue jambe na kati ya Londres na kati ya Luton ne balobi copine nga biologique Naomi Mwenge. Ba mourena ba mourez nazo rappeler kaka ba mama ya Hollande. Tobosa na date ya le 8 mars cité tozawana na kati ya Hollande na makasi ya mama mami petite sœur ya pasteur Deo a bengisi biso na Hollande journée de la femme. Bota l'adresse kaka na ba fiche na tiango partout. Boya wana tokuta na mama Irene Masendok akoza na kati ya Hollande le 8 mars. Ça va beba ça va inda na kati ya Hollande avec ngamoko Irene Masendok na makasi ya mama mami petite sœur ya pasteur Deo. Boya vraiment bokolia kitoko komela kitoko ça les a ya propre bata Belgique boya partout bokota Hollande tokuta la kuna pesa la biso bien makasi pona bandeko bazana Congo Kinshasa bo raté jour wana te le 8 mars babi boke na restaurant Super Auberge chez mama Sylvie Mwanzaka babi kuna kolia kitoko restaurant Super Auberge adresse na ezalaka na ba logo ni disons ezalaka na be mission na biso nyonso to sala ka to tiaka logo ya restaurant Super Auberge chez mama Sylvie Mwanzaka le 8 mars balobi buffet africaine na prix ya bien lata kitoko kende olia liputa nde makambo. Voilà, merci na ba mourez nyonso boanda kapso partout nzamba lola apambola bino bato bosape mabumu nene bozoluka kokondisa mabumu bozala basi tope mibali bozoluka bageni ya kitoko balobi Fatou Sene la sénégalaise azawana pona bino balobi shop ezaka kamoko fils fashion na kati ya Kinshasa pib elekaka epa na biso benga mama Irene yaka kozwa numero za la papa tope mama libumu ezo déranger yaka kolata gen wana ezana traitement tozana ba mayaka pona loketo ya kitoko pe tozana ba bijoux fantaisie ya kitoko makasi na prix ya bien bobenga biso ba rouge à lèvres bloc maquillage kutu koloba te qualité nde ba soutien ezana kati ya boutique obozanga te boleka wana ba bi boutique ezaka kamoko na kati ya Kinshasa ezoteka ba gen ozolata ezosaliso taille libumu ezokonda mama Fatou Sene la sénégalaise balobi umela voilà ba morena ba mourez mama Irene Masendok ayaka boy liso na libino eza vraiment moulaite yango bomoni na profiter na sola na bino na débit moi ba dédicace moi ba publicité pour esala bino bien esala PV na nga prochaine andel mo bangi na shipping na kati ya colonne bien voilà bande ko bolanda kapsul so na zobeta partager yango eza vraiment moulaite eza na ndeko moka benga na kati ya Angola bi mama Irene beta lisolo makambo na zobetelo eza makambo ezoleka na kati ya poto na bino kuna eza makambo eza na kati ya libota na biso grande sœur na biso akenda poto mama Irene asungaka biso malamu tozaka vraiment bien mobala grande sœur so na poto azana mbongo asomba bandako awa na Angola soki ya na Angola soki ya kokaba soki ya kolia soki ya kolata ntuka bokozwa bavivaka très bien mama Irene parce que toza ba angolaise toza ba congolaise te mama Irene mobali na ya Angola awa ya ka vraiment kipaka biso famille moi si kitoko biso za ba belle famille ya mobali ya grande sœur na biso mama Irene pomni to bengo beta lisolo opesa ba mama poto conseil grande sœur pe azalaka bien grande sœur mobali ne basali 20 ans ya mariage banda babalana mwana banga suka ya mobali azana âge 14 ans bazana bana misato mama Irene ezaka année passée grande sœur basalaka fête ya munene pa mobali na ye anniversaire ya 20 ans ya mariage na bango mama Irene fête wana tomona kionka kana ba image fête ezalaki munene kitoko po leki na biso utu ya mwasi azala awa na Angola azakuna na poto azana na France ayaki année passée mutabengisaki beau frère na biso avant ba fête avant 3 mois ya fête na bango grande petite sœur na biso azalaka wa akendaki poto babengisaki kaka na programme fête on a pas que ko fêter 20 ans ya mariage ya grande sœur na biso mutabengisaki beau frère na biso mbala grande sœur mama Irene basala ki fête tala fête longola moto mobima Angola akenda poto ti olek na biso atikala kuna ya mwasi na France mama Irene fête lekaki kitoko 20 ans ya mariage ton grande sœur basali fête na mobile na 6 mois kaka après mama Irene libana bango ekufi bakabwani
Eh, Mama Irène, fête ya monene bosali 20 ans ya mariage bobo ke ko divorce bo weli nini. Grande sœur a lingi libala te après 6 mois. Ya fête ba sela ki ya 20 ans ya mariage. Mais c'est so fête wana on dirait ba balinde grande sœur mais ali anniversaire ya 20 ans ya mariage. Ba na nzambe bolanda liso Mama Irène azobeta. Tant na yebi sakabino Jésus-Christ revient bientôt moi na moto azozonga. Ezalaka siloga Mama Irène Masiendo kité. Siloga na ngezalaka ebeteli ndezo boma bango ba bana jiba bebe ngande mama identité ya bunde Irène Masiendo ki monso atika maso na défaut. Oye la kabino solo aubergine le kakate. Mutapesi so azana ngola makambuzo le kana kati ya libota na e. Mama Irène après 6 mois ya fête ya kafu libala ekufi. Mama Irène libala ekufi ndenge ni ya bimi na kati ya ndako alingi su libala te azwi ndako na ye. Tant quand tira bimi kaka na libala Mama Irène sela ki 28 jours likolo nango bakangi beau frère. Ndenge na zobeta lisubi mbala grande sœur na biso azana prison na poto. Bakangi epona nini? Mama na likambo ba mama poto boyo kaka. Nzoka beau frère biso tia koma na mbongo bongo Mama Irène. Tia koma ko aider famille azana mbongo utaka poto asumba ba ndako na ngola. Atonga soki ba condomine soki ba condomine ya mwana villa bongo babenga ngo bongo bobilo bobongisa kana seki Portugal Mama Irène za malembe te asomba so ba condomine so pe na lobiongo bibilo mboyiba bokoma kaka abi Mama Irène baza vraiment na bandako na baona ngola ba vivra bien si ba yana cancer na ngola deux fois si ba ya kutupe na bana Mama Irène baza vraiment na mbongo ba kipara pe biso Mama Irène mobala grande sœur na prison. Prison ya nini Mama Irène makambo ye ko bima petite sœur ba bengisaki po kende ayaki ane passé kuna na France akendaki po na fête ya mariage abengisa bi poto eza makambo boyoka makambo na kutami na poto beau frère kana ana prison grande sœur alingi libala te talaka fête yo na yeki ndenge ezalaki nzoka beau frère na biso ndenge azalaka bongo akoma na ye deux fois beau frère na biso asimba kisi ya mbongo na kisi wana ekomisa deux fois ndenga koma deux fois bongo grande sœur na ndako ayebaki na ye ke mobali ne akoma deux fois grande sœur aloba asuta koma kovanda ka mama azolata kitoko azolia kitoko azorole na belle voiture po mobala longole souci yango asalaki fête wana ya munene bomona ki 20 ya mariage na bango mobala dépension ndirai ko bale deuxième fois. Eza juste kaka pour na kotia mwasi à l'aise ndenge mwasi ebe kaza deux fois grande sœur akangaka motema tangu fête wana leki lokola bofa dépensa ki makasi abengisa ki na ngai po asepelisa yaya kenga pe na utiangula na fête na bango po motema ya ezalaka malamu lokola mbala za deux fois après 6 mois bofa yako ebisa grande sœur ke ba hebisi fa banda ko bima na mwana na bango ya mobali o ya suka ya 14 ans de gante aboya ki condition habité yebisa batono eko simba te yo moko za déjà deux fois o bébé selanga su mwana 14 ans papa ngana tinda ka ona vie wana te gante rabande ko combattre mbali ne pona mwana ne akoma ki kuboya alinga kite pourtant obana ndosa makambo na gante rayeba kite tanga komi da na vie wana de gante ayeko yeba gante raza su na choite mobala pesa ke ba mbongo bo mona baso banda kuna ngola mobala koma ko sale moral za la kaka bien c'est la vie ozolia bien ozolata bien ozana voiture ya kitoko yango bandeko na nga nazobeta sete ba couple mingi bozomona na poto ndeko na ngai surtout na matala na TikTok eloko balakisa biso batu mingi bayebana te na mokili basala kombo te bana poto bazosala effort bayeba na TikTok ekomisi batu nsu ba star o ezake ya kokai koyebana te mazo forcer vie ami yeba na mokili yebe na ndela TikTok matala na ba video makasi bandeko na nga boke batan eza mauvais. Jésus-Christ revient. Et ça na ba fille mususu ye akola donc flou batreli ko ye ba iti. Pe mutalo ba kombone azate mena TikTok amisali effort akomisane star. Ba matala na bato avia bongo soki ba ebisi ekoma lele a okoma. Poazo luka koyeba na occasion na TikTok. Ya mobasi ba bia okoma deux fois ba kokoma bazo banga nzambe te ba na posa bisenga mokili. Bolanda lisolo. Nzoka ndenge za bo makambo za minene na poto. Yaya bande kubuya na mwana mobala be ko simba te aboyi bon frère le ba pesa ki condition bien que sera comme kubuya ya komi ko sala effort ami mekela ngo ye moko na mwana 14 ans ezana bana mususu na vi bazana étoile nzambe soki ba tindio papa kende ko abize na mwana oyeba ke ba ponaka mwana o azana étoile po batamondo ba lukaka mutazana étoile mwana koma ki kubuya papa meki mwana une fois mwana boyi deuxième fois mwana boyi troisième fois mwana kende classe mwana kimi ake ko betela ngo camarade na ya mundele ke papa na bangazo
alinga sale boye yango na lingi kozonga ndako te azotambola ozonga kaka na pokwa camarade ne amemi epa na bango mwana ya sere na biso a expliqué famille ba parents ya mwana ana 14 ans ya mundele babi c'est pas normal babengi police tangu babengi police bamurena bamurezi bolanda liso na bokebi nde police abandi banquête nde baye ko découvrir que papa azomeka penza mwana na sima ça meka ke une fois deux fois mwana zoboya mama pe na ndako guerre na papa o sala ngote yango mama abimaki na ndako tangu mama bimi na ndako mwana tikali na papa mama lobi na mwana yaka toke papa bi mwana nga kokende te papa linga meka susu pa mwana moni ke mama aza sute na ndako bandeko na nga bolanda lisolo natikali na papa o ndaza na milimo aninga salanga mabe nde mwana kebeta liso na école mama Irene eloko na kumisi nzambe na lobi ke satana aze eloko te muto apesaka bango kisi ane eloko te po na protéger ki ete ke bambila bakanga ete malgré to aza muta misala na ye ya mabe mais azangi protection bakangi ye tango mwana ke kofunda ba vérifier bamoni ke oui azosala mwana ba avance déjà na sima mobala grand frère na biso aza na prison yango yebisa bato bazoluka via pressé soki mutu na bino apesaka bino ba condition na kende kokoma des fois soki pena protéger kabino po na nko aveugle ta ba police te ba mona te po batia na boloko ba kangi mobala grande sœur aza na prison wana leki na biso ba bengisaki mukola feti aza lo na France obeta mama eza ya koyinda nde to obeta so boyfriend na biso aza na prison azala kana mbongo ya mabe doto mona boyfriend bongo azala kana e des fois grande sœur pe ayebi na ye akanga mutema tant ba bakso ba mbongo ba condition ko mi abebisa susu mwana gansa bite na bana te sika makambo ebimi mama Irene bana mingi zo mwana via lelo bana na bazana étoile bana msuba mekaka bango te mwana anaza mwana nzambe abimi yake kofunda na école yaya kasi fale muto apesaki ba condition a protéger ba police ba mona ete me ba kangi na minute aza na boloko grande na biso tension azobela na France azokwea kazo salaka ba crise mama Irene pesa basi conseil mbongo eza na suka te tango découvrir mobala za na misala wana bimisa ye mbala moko grande sœur akoma ki complice ya mobile na ya bande ko supporter ye basombela ke ba bilamba ba voiture ba cesse les fêtes poka kazalez ba benksle na mbaleki abi petit sœur biso utangola kenda fête mama to ba komi na bana grande sœur conscience ezonga lobi na bana na ite tala mokili mama Irene poto eza na makambo yango bandeko bozoma ba couple msu bazo duma ba feti kolata mwasi na mobali baza ini famille bongo ko fréquenter te pe ko mekate ko mona couple msu bazana bana 4 5 6 ba bota bazana ba problème à santé mona moko mona tambola kate moko alobaka te moko azana retard moko bana bazana ba faute ba défaut belé surtout na Londres bandeko nanga boza na vie de prière ma couple bo mona ndako bana baza malamu te bazobela mais papa bazosala folie na mama c'est pas normal maman abelisaka mwana zaka na vie de prière papa abelisaka mwana zaka na distraction te azaka na vie de prière maman so sa boti mwana zobela elikene zake na banga nzambe na bondi nzamba sala mwana nga grâce abika ko kamo mona papa na mama bazobelisa mwana mais baza bata ambiance bata folie mwana ndako bana baza misatu mine baza na problème santé biloko na lo surtout na Londres et sala makamingi omona ndako mo bana baza na ma santé mibale moko mona lobaka te moko mona zaki zengi bolimbisanga mama bongo azolata bilamba na TikTok na ba réseaux sociaux sala folie oza faux mama oza zoba ya mama vrai mama soka boti mwana za na problème ya malformation azobela mama bonga mipesa na nzambe azobondela elikane zaki mwane un jour nzamba sala miracle po nzamba lembe na miracle te mutala musa Lazare akufa bonga abongola muto azotambola tatambola ezozanga nini azanzambe bongo pa bongo la muto azo raisonner maba komisi en état normal ezozanga nini to banga nzambe tout est vanité nyonso ekoleka na lobi lisolo oyo esalami na France mais na beti c'était na Londres po na Londres eza na bakawana ebelo komona ndako bana 4 5 au moins na bana 5 4 6 wana mona mibale bazama mute misatu bazama la mute bande konanga to la mukana vie de prière mboko eza na makambu ebele to komi na biso vraiment na suka partager lisolo oyo esunga yo nanga na suite ya vie na système proverbe 19-20 zala mosi mabondeli bitumba msuto za ngeza ya ba famille okenda libala famille obalela oyebe tadam na bangote tala sora bana baninga batala batanga classe musika bana baninga basalaka yo bana vina bangi suka kaka na nzela mama longwa na distraction mama bunda katele makapona libota mama za lokola soda azobatela papa na bana yo mwa sokota na distraction ya mobali yo mobali makambo kitoko te tata munene des fois na poto pona mbongo tout est vanité biloko ekotika
kosala. Nzamba pambola bino ba mourir na ba mourir, bo s'abonner na Irene Masiendoki TV, like vidéo disons ko bo sa na te s'abonner. Parce que biso awa tobeta kaka masolo ya solo tobeta ka aubergine te nzamba lola abomba bino apambola bino soki esumasi azongi na bokonzi na ete tokutani mbala sima pona masolo ko yala na lobi bisou bye bye. Oui, bah comment on doit Fils Fashion. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Et ça, alors, on a la scène, on a la deuxième fois, Fils Fashion. Yango quand même na mon yango senga cuir ma casquette à la qualité militaire. La photo non le passe la commission est bien ma case. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant la scène na bino luka Fils Fashion. Et t'es qu'à luka qualité. Là qui sont on a vu musique et banane et robe. On a tout un petit mot na ça la piscine on a commenté à on a eu banane blonde ça plus en adresse na bino. Bienvenue. Ah, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, n'a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse, déjà les aides classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyoso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyoso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu aubergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis, tozana ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din. Oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de